Nul ne peut raconter ou faire le récit de ta vie comme soi-même. Mukolo Masolo. Mukolo Masolo, une tranche de partage de connaissances et d'expériences à travers le parcours de la vie des modèles. Que la FM Télévision met à votre disposition. Ce que tu vis ou traverses aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a sûrement vécu également et a triomphé. Prenez donc rendez-vous sur la Fondation Maloa Télévision pour vous édifier à travers le parcours des autres. Bandeko Balandia FM Télévision et Sengoza ya biso ya kozala na bino na 4 émissions na biso Mukolo Masolo ya lelo et ya mbeli bino maman moko, une femme de valeur, c'est comme ça que je préfère l'appeler, pour aza parmi basi oyo bazo pe sa valeur ya kibo mwasi en tant que mwasi, une femme vivant avec handicap mais atiki handicap na nzoto aboko memango na cerveau, aza na handicap mais sur le terrain, sur le plan de travail, ozomona que c'est une femme brave, une femme oyo a longo di pe soni ya basi na kati ya mboka, soki bazoko classifier basi ya malonga, il faut pe ba mona mama na biso oyo botozo ya mbela bino na mukolo ya lelo, alors que neko se présenter to yebaye aza nani, asala kanini, et puis na eta na yendenga azali pona nini ya mitiki pe lokola baninga te. Pona nini peye pasali lokola baninga te to mona kana nziana babalabala bazako senga ko tambwisaka bana bakoko na bango banzela nyonso po bakabela bango. Non, la nôtre alobi te ngai fona zala mama lokola mama nyonso po handicap ya makolo to ya loboko to o eza na nzoto eza accident o yaki na nzoto mais ebebisi mutu te elongoli pe makasi ya bomoto te. Yango nde na esengo nango tozali koyamba lelo na cadre ya mois de la femme to yambi mwasi ya makasi, mwasi ya malonga. Maman esengoza ya biso ya koyambo na mukola lelo, mbote na yo. Mbote mama. Toye lelo epa na yo, toye komona yo pa na yo, batu ba olanda yo bayeba mama azali nani? Bon, nazali mama Bengo Michael Miki. Nazali mama o naza makasi, nazali mama o naza personne handicapée mais na boy ko maki handicap nanga na mutu, naza mama o yo nzamba pesanga mayele ya robokola libota nanga. Naza mama o naza na mobali te me mobali nanga ezali misala na ngai. Na sala ka misala na ngai na tonga ka exemple machine yango yo mais soutien ya machine ya kotonga ezati mais natali te natsangona no pembeni nzambe apesi mayele mususu na sala ka misala na ngai na lamba ka mikate na sala ka gratana na sala ka carmel misala musu ezali basamusa na sala ka mais milliers nazali babiloko na mususu ya makasi nazo koka osala te pour naza trop reculer mais na sengi baninga nanga boza lokola ngai. Vraiment, c'est liloba suka nde mutu ezo atirenga pa mama Bengo soto yele lopa na yo ndengo lobi osengi baninga nyoso bazala lokola yo toko koma na niveau wana ya baninga o baningi koza lokola yo te meto sola na lisolo na yo moko mama Bengo toyoki yo ozali mama oza quand même na bana naza na bota 7 mais natika na 6 mwana moka kufa auto kufa na 2021 na âge à 26 ans. Ok, siko ba misusu bazali bakoko ofanda ndengeni. Bon, na vandra awa na luaka bomoni bino moko place nazali na luaka naza na bana na bakoko nazotangisa nazofutela ndaku donc kolia makambo tutu na misala na ngai. Kolia makambo nyonso na misala na misala ngoka kolobi ya gratana ya mikate ya nguba ya nani nde misalo ebokola bana 6 na bakoko wana. Mama, musale zaka na technique nango. Yozo mona nazotaka grata na 50 na tie Carmel à 100 francs, mbuma mikata à 100 francs mais mayele eza na mutu. Ton nazo sala nazo bakefona bomba moi 50, na bomba moi 100 francs, na futa ndaku, na lesa bana, moi classe bana, moi classe bakoko ezo sunga nzamba zota loboko. Vraiment nzamba zota loboko. Misalo nyoso po bando sala ngo ebande na ndeni. Bon. Tout d'abord, nakolo banazaki divorcé. Ton na ye nazongi pa na biso, Nathalie nakubanda wapi nakusuka wapi. Kolala biso batoto yebi nzambe, erno sozo lela nzamba yo kotali sangai, musalo agrata na nzambe mutatali sangai. Misala mikate ezaki misala mama. Nguba ngamo nazokonka na makanisi na ngai. Mutalaki sangai te.
kaka na tali te na sala bona sala mona ango me na tuna moto te na sala ngonga moko nzamba yeko tali sanga na butu na lali na zo mona kaka bazo tali sanga zwa o sala boy zongsa o sala bona lamuki 3h na zui papier na biki na komi tongo etani nga bite na kosala na sombi na temesa na balabala na za kutu na mesa te na zubi na mesa ya ndako ya mukie na te na balabala ale libaya na za na libaya te na nosa na plateau na bandi papa ekei osali quantité mukie ekei lobi na bakisi ekei lobi ko yanga bite bénéfice na somba libaya na sombi libaya na salisi mesa ti lelo expérience à 20 ans na gratanale na zabo na tangisi bana na koti na bakoko nde moni kaka na gratana nga mikate na ye kaka complément mais gratana mtezaki ya kosimba vina nga liboso gratana 50 francs gratana 50 francs eza na muta kenda ngola na travers na ngai na gratana nga azo sala azo kosomba nazo lekisa mileki azo kekoteka na super pardon na terminus azoke koteka lelo mwana na komone esprit to anosamba église moko akenda Angola na mbongo gratana vraiment gratana oyo baksa susuna nguba comment obengango Carmel puis mikate etambola bien bon ekendara bien po tozaki na frère amoni ndenge na sala aye kokuta no na bandite na malembe ndezo kelendo monika quelqu'un bumetika liwana obanda ndeni no lamuki na tongo lamukaka air nini pa tosalaka air nini nzoto pe fo pema osalaka ndeni bon na salaka pati nanga 23h30 na lali 4h45 na ta réveil na téléphone na lamuki na bimi na sokoli na zongi na sali mélange ba sucre ba biloko nanga tutu ya boba tchaka na bitebe wana totanga kombo te na tie na baloli sili ale ne na bimi na ngai na kibanda musala na ngai musala pene banda na banda na 6h juste pour na hotala banu bazo kende classe. Mama Bengo abandaka 6h juste avant de continuer l'émission émission na biso tellement to yaki yango na cadre mois de la femme émission auto sala on a cadre éveil à conscience to kotala maman mukie ndenga la mukaki po caméraman nabiso les compétents les caméramans géants na linga bien ko sa musana et poso bien nok à 6h il est là à 5h30 déjà et ça là qui bien avec surprendre maman na tongo azo bimisa juste biloko to landa image mukie ya tango azo bimisa biloko po banda mikate na ye et puis to continuer na émission to landa misala na muswa salaka po batumingi ba omone loko eza na sima na biso eza machine a tonga rapé to koma nango sima mais to betana li solo ya mikate o ezobokola bana ezotangisa bana ezofuta ndaku pour une femme vivant avec handicap.
Merci mingi na sibino moboti ko mona ndenge makambango esala maka ndenge mama la mukaka. D'abord maman félicitations ba mikate musu batu musu baliaka na nzela mutu olambango asukoli te alamukika na salite nyonso mbala moko abandi ko lambela batu mikate mais au moins ozo lamba mikate ya propre bato nyonso ezape ko teka nde babaka mwa lititi. Enoka zaki wana na ebilititi te na sala onde nini naza mo Kristo na sambela kana nzambe na ngavana la muka 4h45 na lamuki na zui 5 minutes ya oyebisa nzambe liloba moko na bimi na yosa musala na ngai totaka le bon Dieu liboso siko tolo banini mama bengo loboko po batu bazo wuta ba place bazo wuta po na sala plan auto chomona o c'est pas facile na ba coin bo il faut le dire hein. Bon témoin la ngaza cameraman na biso amekela binanga mama osala mikati kitoko donc naza mama loboko za gratana ngai o même la président na ngai malu a romeka gratana ngai meka Carmen na moi ke moi na sala musala kitoko na sala gratana na kitoko mikate na ngaso olio rosepela ezalaka ndenga ko betela pati na yo pati fe beta mapene ba misusu na ebite so pati ba beta randeni mususu olia mikate makasi menga so olia mikate na mosepeli mama nana loboko yo kende kuna somela mikate wana lemba wana somela mikate wana kitoko wana secret mikate fo moi secret yo kana moi biloko wana yo kana moto pezala ya bien mano moi mikate no ebima kitoko naza lititi na Yesu Masia vraiment. Merci beaucoup lititi Yesu Masia. Et puis maman elo mususu ebeti biso na otako lobangwa wa olamuki no na tongo osukoli ezandenge mama la kisa oza koloni naza 100% mutandu naza mokongo mutandu 100%. Mama nanga banda ko lamba mikate abanda ko sala ba galette abanda ko sala kwanga misali belé misala nyonso ngapi na bien mama nanga azaki soka lamuki na tongo akoti na no douche a brosser abimi ayeko sa musala nae soki nanu osokoli to ko simba biloko oteka te non salito lalaki ato sokola ki na pokwa jamais ndengo lalaki ono lamuki ko simba biloko oteka te mususu peza la reza freinage obimino ka bongo kaka bumbu ka lipo bongo sokoli na oteko simba biloko eteka mite eza kobenga diable te yo mokoza diable ya commerce na yo faut ko nettoyer nzoto na sokolo longoli pongi wana longoli butu wana po butu eza makambo nango moi pesa makambo nango donc faut ko sokola faut ko simba biloko kote ko sokoli na yo ko vanda na mesa na mutu mususu exemple mukomsu nazo teka papa moko aleki akompina plus loin po ne ko tala nganga etaleli oyo na sepeli nango te mais na yeba kitina te moi pour le bila mutu ezati a komi pena plus loin azongi maman bonjour et loko zongi singa na mesa no propriétaire vraiment pisanga kitina utumela kisanzala mais na leki yo atire ngai pisanga kitina pesi kitina zoasani zule sana mbele ateli wana atali na sani na teli biloko abi merci vraiment ali esili faina melama azana mbonga mikete na ne te dérange pas na zui descend nga na sombi au pire na zui na tena verre ameli esili abi nga félicitations a futinga 2000 francs na nga mikate azui 2000 a sikra pesinga abi nga merci continue comme ça abi merci merci. Un autre problème maman olembaraté 23h beti mikate na 4 au la mukio baksa sucre sala nini 5h déjà faut la muko sukola ndenge noka biso 5h akuta kio déjà so ko ningo sukola obongama tout ça nzoto lembarate bon musala soso message na nazala kuso nazo teka te na vandi na mono ndie nazo bela na sina mesana musala nanga tala moyo ezaki lobi na uti boy na ena moyo wana 15h nga bifona sala ka Carmel mais Carmel pour non sala on faut zala pour fozika oza pembe na moto mais na sali 17h30 na CLC na lembarate siko na uti ko sa mikate na 6 na koti na beti pat na koti na sa gratana pat na on peut umelara pat na on fait sila ka lelo tango sali kana minute afo sa o sala ngo sila so elale komi ngai donc pat na ngo elala kate donc obligé à ko sili sont le même jour misala ngo nyo sezo senga moto ezo senga
sala nini nzoto esalaka etungisaka te sikoyo osarangeaka ndenge mpo makasi oyo ezalaka? Bon, ndenge eza wana faut lia bien, komela mai ebele po bana na bani musala na nanu na bela te ko tension pour na moto nanu te pour na gérer bien, na mi gérer bien. Faut na lia bien, komela mai ebele pendant la journée pour épeso makasi. Merci beaucoup Mama Bengo Loboko. Tokiti kuna tolobi esika basala ka gratana mbamo baye na biso gratana ngweza ndeni. Les cas secrets eza différent na batu misusu ni na ngwe sali ki yayo yebani makasi bo yebani koleka même na yo moko. Bon gratana ngai formule nzamba pesanga na ndoto yona salela gratana pena soko lié. Obiona mekate 200 soko ke yo ozonga. Okozonga po elengyo eza wana na ebite eza commentaire te mais na ebite papa soko aliango obenga ngai siko dabilo komisa to ano salaka nini ndeza epesaka mbongo. Bon mikate ezalaka complément kaka po ezala pena mais gratana quand même te simba ngai gratana pena Carmen sali no ata bana baolia ato kabi donc ozakaka ozakaka yango nde mte simba nga pena doki nyonso yanga na makanisi nanga nyonso yanga pena kilo nanga nyonso na pesa na gratana Carmen. Donc soko mona ba bénéfice ya bien eza pona gratana Carmel yango nde mte simba nga la mona bénéfice solo. Siko quantité ne tu sali lelo ici la lelo to elala. Bon, nena sali gratani na sali bongo. Nena sali bongo lobito no sala mikate na tongo tono silisa no tono sa mikate ya mpezo kindi. Ezo teka matono silisa osa mikate na sali pati na bandi lisusu. Oteka aka awa to eza pe na batu mususu bakenda otekelo bakote mususu. Bon, eza na mama mi bale bando ya rozwango so baye na Lexi ba mi leki baketeka. Vi atan otozali biloko ezo tambola penza te. Batika kina babi batika na bata no mikolo ndezo ke po ba ozwa boezo la le bonge sili aye lisusu sombi en tout cas wana penia ndo pesa nga lisusu kilo makasi. Bon naza na bato bakenda koteka te mais oyo aza na posa ke ayaka kosomba na yazo leka mileki na ke koteka na ba école aketeka na ba reta bis akoko ya naza wana. Ok, maman to moni yo awa totala na ope susu ambiance ya koteka ya mama ya mikate na tongo na grata na ndenge sala makandenge batu bazo ya kosomba et puis tozonga parce que c'était élément to sala qui pour encourager basi oyo bazana handicap ba fanda ba loba nyoswe fanda ye kaka kabela kangai ye kaka pesa kangai ye kaka bosalela nga boye yenda koma mutu mawa koleka mawa nyoso mais toye pas Mama Bengo to moni que oui c'est une femme s'il faut aider s'il faut qu'on paye ça quelque chose c'est normal parce que zambongo to roboa kana balabala te ezambongo ba roboa ka te ke babwa kiloni likola libanga ezambongo ekosala musala parce qu'à travers elle akoki pe ko sauver lisusu batu misusu o bazana ba problème parce que mbongo ye ayebi comment ko zwango ko botisango lisusu e koma susu ebele c'est important total la susu ambiance ya vente ya mikate na biloko na enyo sa te kaka et puis tozonga susu pour continuer émission na biso.
Tubane na gamusi. Ikate pesa kapeto. Vraiment mama bengo na moni ba inondaka yo awa surtout na mikolo mbula osalaka ndeni mpona oteka. Bon, surtout vraiment mikolo mbula na teka kitoko mbulu ebetaka wana na en tout cas koteka pene ezalaka bien. Siko na mikolo mbula navandaka na sa parasoleil nanga wana. Navandi wana loko eza munene zipinga pena bien mutako ya na parasol na ya sombi akei ka bongo mais moment auto zalinde moment moko donc ezo rendre biso difficile batu bambongo ezate koteka komi ya pasi mais loko to mesa koteka tozo bunda bunda kande to mesa na pona nini tozaka ya kotelema poto lelate poto senga te talaka. Vraiment musala nyonso ezala esengo nde na mona koteka boina sepeli eza esengo makasi mais musala nyonso peza la na mwa kokoso mukie na misala osalaka difficulté nini okutana nango. Bon difficulté makasi nakutana nango ezali makoki ezate nazaki na sac ya farine mais na ba condition ko ya ba biloko ndenge ezo ba biloko ezo kende pena malonga te. En tout cas, vraiment, na minute oyo. Wana franchement, na mwana nzambe na kosa rate. Na koba teke na landa Yesu. Te. Naza pena ya kukita na se. Naza pena ya kukweya ataka na oti kufuta na minerva la mwana. Na oti kufuta ndaku. Donc, na minute pena na osomba farine balabala. Nazo kokalisu kokota sakiti. Siko na kosala ya ndambu ya kosomba na balabala na ya kosomba saki avantage ezala na nini? Avantage eza saki. Avantage eza saki ndenge to mesana biso ba commerçants ton azoteka bon na bike ton na teki mbonga saki koki o etika liso eza bénéfice on azoteka so ndam ndam mwana bana bakoko lia bana bana koko sala boy na ko sabo na saki liso na bénéfice na ngai wana nde esala biso mwa bien mais ko somba ya ndambu boy donc ezo sala nga pe na pasi makasi nazo kokate mais le quoi to mesana ko bunda donc nazo bunda kana na bomwasi. Qui sac ou nous sala na sac moko combien de jours et puis sac ou grata na pe farine kaka farine na masango na mélangeaka na tango koteka ndenge zaki bien na sac o 25 on a no sa tam suka une semaine tam supe kokito mo tam so 5-6 jours esili mais tango ya koma moi manœuvre comme memanga pino mo na 10 jours mais ma 10 jours 12 jours zo saka muke pona o lekisa te po ebeba pete biloko ebeba te o garder moi nini nazaki to zaka mayele ndengo wana osali moi mukie po sila lobiso so sali moi muke ememi ba jour mais nzambe mo ayebi nzambe mo ayebi zanzoto je rappelle tant ya opema na moi bon nazara so na sali na silisi jeune fille vandana na zo moi repos pour so sali bon tetalaka mon tout passe moi et puis ça peut moi sur ménage pour ngé faut moi repos là tant aussi si bon yo lié moi et loko melima aux moi repos tant comme moi à 15h on a spona ba musana na sala on a par mes 4 pour mes 4 za bloka tongo gratanangu ba moi mouvement na so ezonga makasi ba 15h so na lala ki na bike 15h fona lamuka 15h nga moso na lamuki ali na ranger sous place na nga bien na tie moi brosse on a kombo moi propriété na bongisi sous mesa na vandi wanale si na vanda no mona pe moi 18h 19h 20h na koti na ngai na yena sokoli na nga songiso zeli sous 23h zeli sous 23h na sali parti na nga no lamuki alobi na 4h45. Merci beaucoup maman mettons to solo la na omona machine na mkongo na nga oyekola pe kotonga en tout cas na tongaka penza ngeti onga mona lati na tongaki ilamba ya papa ya okutanga na tongo senge na kitoko na lata inga mona tongaki na tongaka atonga kotonga osala sunini apa kotonga ndi na sala misala no moni wana apa misala oyebi oyekola kotonga oyekoli sumso musala mususu likolo na lamba kwanga na sala kambika oya kokanga makasa kwanga na banda kosala wana mbika to moni te okati te mbika na mikolo na osala te makoki ezate naza mwasi tala kaka charge leki mingi charge leki mbika na salaka na pesa na bana mibali so nazo pesa bana mibali opesi bango
un jour après bapesi mbongo bapesi ba yo pesa o sombi sosali opesi bango mais mikolo en tout cas na katani vraiment na katani kwa la banda ko sala na ndo kota na ifasik na école ba journaliste na ifasik wana ba journaliste bando lia kwanga na ngai so lie kwango sepeli vraiment nous sommes passés par l'ifasik am soto lia kyango pe vraiment à part kolamba kwanga mama bengo atonga kapeli susu meto moni machine fandi o salite lelo machine fandi na bona baki na salite mais na sala nazo sala lisusu te poko sala na ndako eza passe place ezate ebonga koza libanda bato bazomona yo ndenge zotonga bazo otika bilamba mais kovanda bona ndako donc eza mwa passe bando pesa nga kilo yo na talaki machine vana nano na zwa iloko eza pete pona kozwa mwana fiske ya kolesa bana ya kufuta ndako ya kosa mwa makama mike ya machine vandaki na vandi sans pe boyete mais na pesa la femme boye aluaka mwana fiske pesa nga po machine so evandi bo e blokaka eza libende et ko bloquer lukilanga susu na dépenser na misambonga osalela ya on a pesa la femme waza quelque part awa ye asalaka. Allez, moi, muke apesa ngai pour machine ko vanda bongo te. À part yendinga salaka yo peso ki mutaye lamba o bongisa o sala ko pe o sala. Bon, ndenga zana sona zana biloko na nga o sala mutaye o tike loko to lamba na nga moko tonga to ya mwana na yebisaka non naza posa machine des jours na sa musala na zwa kana sali. Soki ezaka ke eloko moko ya réparation na pusika pene ya zali na sali kaka ba na zwi mon fiscal. Makasi olia ya mikate ya nguba ya gratana ya machine toutefois félicitations il faut le dire hein, parce que basi mususu o babengi ba personne vivant avec handicap et ça la yo ndeni okuti na nzela moi si lokola yo a osenga raison na epoza personne vivant avec handicap. Bon et ça la nga passe makasi. Et ça là nga passe biso toza ba mama photo bokola et c'était que tokoko bokola ngo na bambongo ya osenga na bambongo nyos to ezana baba ezambongo oliate moi si handicapé oza handicapé na makolo za na mutute na okaka pasi komona femme handicapé na balabala kosenga lobi na zalaki na palais du peuple na zomona ndi bazo lekana aveugle na nzete handicapé yona kamnezo ya mekokulu yona mbango azokatisa po keneka kana jiponi zana ke kosenga en tout cas na telema kitango mulai motema nange tondaki na mawa na mona milobeli pona nini te kozalo kola ngai vraiment esalinga ka passe mais no conseiller bino boza basi boza ba mama boza na mawa lelo zo sala bongo soko katisi batuti yo vandi de préférence vanda place moko luka moi sala musala ozwa 50 francs baye ba 50 francs 100 francs ba pesi ozo teka na yo na poka po luke ba no matembele olokel bango moi loso libote zo vivre ngaza moninga na bino na handicapé so bozo mona nga bientôt lokolo ya mwanza femme handicapée mais nazo débrier et si ko to vandi eza chaîne te tozo nazo louer na musala na nga na osala nazo futela ndako bomoni nazo lesa bana ba oba yebinga ba yebinga nazo tangisa année coulée moi moko ote ko silisa diplômé a silisa ki moi si à quelle université a sali une année na limité awa azui cours ya otang sabana maternelle j'ai dépensé aussi mais sous boza lokola ngai bozo ezalo kwa bozo lona lobi bobuka ya yo moso vandi place au sala musala mwana pe azo mona nde mama azo sala loboko bela mwana azui azo a remplacer azo sala mais nous ozo telema na prince lobi mwana o telema te mwana o remplacer o te aro remplacer te po ya za valide ko ndinga simba ko bongo lobi so yo vandi o beli ya o telema wana te ba mone te ya ona osenga bino 1000 pardon boza lokola ngai buvana na mesa bobala mesa bosenga mesa bosenga libanda te bosenga mesa soko sengi mesa otie wana batu ba oya osomba vraiment et sali pe pasi koyoka ngo bosenga balabala te bosenga te mbongo nyuso eza ya kolia te eza ya kolesa bana te c'est vraiment important boyoka message oyo po
ndengo zo senga lobi yo zala te mwana osenga te mama tango yo sala ka boye beza pe na bana o balanda ka pe ba yebi déjà misala o ndengo yo sala ka ba pat na ndengo lamba ka so yo salte bombo sala exemple moko moni mwana na ebisio auti ko silisa wana na minute ba predoda ki azana ndako ni mobala senga ki na ndako na minute no loba aosa musalonga asalaka alamba mikate na ye asalaka gratana na ye aosala carmel na ye aosala na ba papa na ye na lakisa ba musala bala na minute on tozana yo jeune fille mo azali banda zo sala a remplacer nga zo sala is avantage fo bana ba yeba misalo biso ba mama to sala ngai na mona ki mama na nga na vanda ki pembe na mama na ngai tango azo sala mama Miki simba wana mama Miki balula awa mama Miki sala boy lelo anga na koteka te lelo yo mtoke koteka na wanda ko boya te na ke koteka nzoka azo nyokola ngata azo pesa nga makasi na mayele lelo mama zate nga mona komi mama soki nazaki na mayele te na ki handicap na ngai na souffrance na ebi musana mutute na ngana za na balabala mete na boyi balabala na za mayele na ngala mutu mama na ngati tikela ngai yango na so sala mayele na ngai na utako soma mutuka na ngai mais kana musala na ngai na 10 francs 50 francs na za no toza na mutuka ba difficulté kaka ne na utako kufela mwana makambo za ina parquet eloko koteka ezaki te pona za mbongo pona samba makambo wana nateki biloko na sombaki na ndaku na ebike ko ya bakati nga maboko te maboko yango naza lokolo moko mena maboko mibale bongo na ngezo sala tangu sunzambe na osomba plus ke wana nazaki nango yango wana boya to samsala boya to samsala eza phrase ya maman Miki Bengo mwasi ya makasi mwasi ya solo la femme quand on dit la femme tozo classer tozo mona ye po to moni misala o ya zo sala ezo permettre etala lanzala au moins chaque jour moto faut pela na ndaku au moins chaque jour il faut bana balia au moins chaque jour faut nyonso ezala en quoi est-ce que akomi mona mwasi te parmi basi nyonso bazoleka est-ce que ozaka complexé par rapport aux femmes valides ndako to ki handicap na mona ngo te na mona ngo so ndeti na tamboli na lembi na telemi na pemi epesa nga pe sonité pona wani na moni ki handicap nanga mais na temps on a oluka na mona nga ki handicap te pona ebi valide osombela manga na osombela mba eza ba valide ba femme valide mususu ba kuka ko fute ba ndako te ola na salon pa na bango mais nga na za ndako na nga za chambre na ngai na lala na donc na mona na leki ba valide mususu na leki bango naza plus que bango ambisu bazo kesa ki ndumba ba olana ba hotel menga na ovana na mesa na poko koki na koti na ndaku na nga na lali on a leki bango vraiment elle n'est pas complexée aza complexé à tam qui était surtout que nzambe pas pesa beauté a pesi pena pembe moi ça pembe nzela minu petit qui était mama papa la ngazala mundele kalukwayo yazaki so tsekengo adondo bakokani ndeka ba mapasa papa na ngazaki mutambongo chef comptable na régie des eaux azaki mutaolela te bombiso tolela poani chance na yatike biso bana leki ala ndinga az officier leki mususa la ndinga za coach ya match junior vita bon siko antu kana ngateka mwantu kwa swateka kaloko nga ateka twaka 5 mais papa boti biso 21 mais na libota so twaka 5 to ebindenga obunda to lela nini bango nyonso baza ba personne valide ozaki kayo moko invalide nazaka ngamo personne handicapée bango nyonso baza ba valide vivant na bango ndeni to mbanda ko baza otungisa yo ko finga ko chao mal à l'aise nazala matate matata makasi ko bota na ko sambela mtekiti singa bazaki formation no ya na musika yaya zoya yonde yaya muta azui par na ye azui position na ye bavant le ko bato bando sali kambote bazoba pona zaki matata makasi mais tona banjo bota makasi wanesili soki mona sali kambo na bengi leki ya coach azutu na ngai makasi wana bando laksa biso kenda wapi makasi wana oyo ando betela biso za iso to mona musika to kime kenda wapi ezalaka bongo bonzambe kota kobota kokola
Vraiment, merci. Ce qui m'impressionne pas nayo au salelaka qui femme avec handicap ou anate devant baleki osaki yaya au vimba na vimba sonabi batiki bampuku bakoti bakiti donc bando ko pesa nga respect wa pesa na ya bando tala ki handicap na ngate pour papa mtamemaka bongo papa na nga po boti biso 21 4 filles nyos batike bagarso sko na biso basa bande ko lengela basi makasi donc ando pesa biso na valeur bo mama po nga ko papa tika obenga na kombo na ngata no binga ka mère apesa nga valeur wana yango na baleki bazwaki. En tout cas, c'est bien to komi na suka to solo li mingi na mama bengo bozo mona ba image negezo défilé ça eza pona ko lakisa bino makasi ya maman Miki Bengo oyo afanda raté poil senga lobi abenga allo kabena nga 1000 francs na lambela bana matembele allo et ça landeni oka ki mosu pa senga oka ndeni. En tout cas vraiment et ça langa honte makasi pour moi si nous sommes femmes de valeur. Faut topé sa valeur na biso ya bo mama. Po omoni na moment otoza ba papa to ba obaza ba papa ba yebi ba papa aza mupanzi. Moi pe papa bimine na tongo atiki lokote azana ngota ke luka bongaya. Siko so yo taka mesate. O vando kanima kolozeli ti 17 papa oya. Lycée se baloba soso mobala tambula na bana te. Soso moi si mtatambola na bana papa okende sika omona nguba na ya dodia melima ebongo mtotikala kina bana soko yebi ndenga oluka te eza passe ba mama bota mesa boyeba koluka bota basani na mutu boyeba ndenga koluka ngana yebisaka soki nazalaki valide ata mai na ngana ngoteka na koteka mai na poli bota na ngai bana bakufanzala te pona yeba kosombela mbana ngai papa na ngai ngaza suna lati na bimi batu abanga ngai eza basi musuba koka olata ndenga na lata te we to mi pesa valeur na biso ya bo mama to mi pesa valeur to mi pesa kilo ba mama botsa basani na mutu to telema ba mama botsa basani na mutu to telema. C'est le message na basi nyonso yo ba olanda biso valide ou invalide soki kutu oyo aza na problème na nzoto a chango mupanzi po mi pesa valeur bongo yo mutoza mobimbo ebi ko mi pesa valeur te sala ondenge nini. En tout cas c'est important ya ko mi pesa valeur. Voilà les femmes o ba sengeli na soutien ya batu po soki o soutenir ye oyebi que nzambe pe na likolo ayebi ke mbongo neke na destination mabete et ke na destination malamu eza pona batu bazala sauver pour épanouissement pour ce qui est établissement na yo evimbi lisusu batu mususu pe bazoya suko zwaka gratana ndenga lobina ba mileki ba bénéfice nango ye par exemple on s'est retrouvé c'est encore bien et mieux toye awa na Kimbanteke hein c'est ça Kimbanteke tozana Kimbanteke na avenue Kingoto le 6 bis tout près ya hôpital à Kimbangiste. Desika maman azalaka isika sala musala na ye nyonso ezekende bien mais un souci ce qui message ya ko lancer pas bateau ba olanda yo eza musalo salaka yango zo lesa yango ezo sala ezo futa ba classe et autres des fois commerce ezalaka soki mutaro sunga zali ezo zonga mais oyo kenda kaka ozozwa ezo katana est-ce que moi message ya ko lancer pas bateau ba olanda biso ezali. Bon message nange ezali ya liboso na lancer un message nangai na papa Fachi. Papa Fachi sika yo zali omona biso bana yo. To nazali awa nazapena na makokite. Na sengi lisungi na yo. Soko soutenir nga mwana eza malaw makasi tala ne nazo louer. Difficulté pezala ofutite bayer asiliki. Surtout biso wa personne handicapée pour bazwa biso na kofutela en tout cas za capacité. Tant sous vandi ozo futa malamu te donc oza libanda. Donc lisungi na ngai eza papa na lancer lisungi na ngai papa Fachi talanga mwana yo. Soutenir ngai. Oza nango pesa e koya na bepini te e koya na mabanga te e koya na mabele ya kitoko ya filmer. Mama Denise oza wana pona oyoka nga mama abana. Oza wana pona oyoka nga mama abana. Yoka ngai yoka kolela na ngai ozomona ngai mwana yo nazo louer nazo débrouiller makoki peneza te soko soutenir nga ekoza malamu mingi yoza mama pasa bo mama talango
ba ope baza makoki babi ke ba soutenaka mbona ba mpona ko soutenir ya mawa so bo soutenir nga et ça la bien tous na bakisi naza un peu reculé et si ko nazali en tout cas non se retrouver penzate soki nzamba sungi bino bato mawa bo bimisi ngai ata na njila wa et ça la ngata moi bien bo longoli nga kimbanteke o pusi ngata moke na njil misalo na salaka en tout cas et ça la moi bien souci na ngai misalo na salaka ebima libanda batu ba mona batu ba ya ba mona misalo na salaka ba obaza pe na posa ya koya bazwaka lokola mapa na suka sana bazo futa masoko lingi mileki no par jour na tangeli yo oke koteka olieke oke kotambola katambola te ovai na kwemo boye ozwi biloko na koteka ozoteka no ba mama mapa bazalaka ke boulangerie azwi mapa na avani na kwe azoteka po lobi azwa pe mwa lifuti ngai pe lokola soki omoni ke omoni na ya nazwaka na tekaka je suis là naza wana pona au servir bino mais bato mawa papa yoka ngai na zongi lisusu bimisanga na kwa onazali naza place moko donc naza pene étouffé bimisanga libanda musana nga eyebana. Merci beaucoup Maman Miki Bengo kombo ya mwana na babysitter. Merci beaucoup Maman Miki Bengo ezaki sengo na sanza oya bo mwasi to ya komona susu mama moko ya makasi o azosala misala ya minene azo tungisa penza nzoto malgré tana yeme alobi te na okanga maboko te na senga lokwa ba senga na balabali alobengi yango soni eza pe soni mwasi foye ba komi pesa ka valeur na nyonso yekola musala ko sala ayekola ba misala na yazo sala ezoboko la famille malgré ba difficultés zanga ratende nga otie moko ko énumérer yango boyoki yango mais sinon elle vit azo vivre normalement aza bien mais kosunga ye pe e uza malamu po bomoni coin azali posa ezali ya kosala ya ebele ya kosala ya minene même ya kolakisa bato baza na posa ya koyekola misala po ayebi yango mais sinon coin karazali nzele eza pasi na eta na ye des fois kokeluka biloko kuna ba moto nzele eza malamu te c'est ça la difficulté mais sinon tout va bien avec Maman Miki Bengo na misala na yazo sala toujours brave azaka makasi ya kolamuka na tango pona kosala ngo ezalaki esengo pona biso kotonga pe ye kaka ozape na posa ya batongela o elamba ya kitoko neti nga déjà na tiki yanga yaka pa Maman Miki ba prix na ye pesa bien akotongela yo pe okosepela pour que toi baka ko encourager misala na ye c'est important ko encourager ka basi oyo baza ko se démarquer basi o bazo tombola bo mwasi o bazo longola sonia bo mwasi c'est vraiment important ko encourager bango. Merci mingi na bino nyoso bolanda e biso to pesi merci na Enoch Mafuka caméraman compétent le courageux o ayaki tongo pona kozwela biso Maman Miki na misala na nyonso ndenge bolandi ba image wana c'était vraiment important ya kota la maman ndenge asala ka musala na ye pe occupation na ye ya journée ndenge ya sukipaka. Merci pe na bino nyonso bolandi biso merci ya suka na ye moko maître Malouba Billy Cléophas le mukolo masolo à lui anakitisa ngongo poso na tangi déjà kombo na ye na bakisa komba mutu mususu te ata Enoch Mafuka zo seka. J'ai dit maître Malouba Billy Cléophas. Merci. Nul ne peut raconter ou faire le récit de ta vie comme soi-même. Mukoloma Solo. Mukoloma Solo, une tranche de partage de connaissances et d'expériences à travers le parcours de la vie des modèles. Que la FM Télévision met à votre disposition. Ce que tu vis ou traverses aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a sûrement vécu également et a triomphé. Prenez donc rendez-vous sur la Fondation Maloa Télévision pour vous édifier à travers le parcours des autres.